Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Ndenka Kanep Segibino que pression toko tikate. Pression toko tikate. Ti vraiment Kanambe wana ako pakata mbangu et puis ako pakatate parce que ce qui a pakati mbangu akimi biso toza na perte. Il faut to kangaye peza. Il faut azwama solo na mbunchu ou bien na dikosi. Donc 5 minutes à l'élo. Boyebi ke binonyo surtout bolandaki ezali mawa na pasi na motema. Boyebi ke papa ya Rossi Mukendi, papa oya boti Rossi Mukendi yepe awitaki kotika biso. Soki awiti kotika biso ezali teke po maladi kaka mutu ezuye nzamba poniye ezali foti ya Kanambe. Donc bozo se rendre compte que na famille moko Kanambe abomi 2 personnes, abomi mwana aeko boma papa. Botala binomoko scène oyo papa Rossi a vivaki devant ye ndenge ba kweseki cercueil ya mwana na ye. Donc ce qui cercueil wana bakangaki bien te mais le corps ya mwana na ye e sopanaki penza na mabele. Bokanisi ba scène aboye mutu ya papa wane kozala bien. Donc Kanambe mutu azali responsable ya mort ya Rossi Mukendi na papa na ye. Kanambe yo ozali kosaka na biso ba Congolais moni Kanambe oboma omoni liwa oyo ya Rossi ozomona mutu akwei azali kolakisa victoire ezali liwa moko oboma na mais wana ezali la goutte qui fait déborder les vases. Donc liwa ya Rossi yango mutu Kanambe eko longola au pouvoir eko bomayo. Donc Kanambe yebake okozwama solo na mbunchu bien na dikosi wana vraiment toko manke yote. Batu musu ba sakana romona bazomona on dirait batu bazosala ba je na Kanambe yo sia osala je na Rwandais commandé Scorpion na Bundes na colonne donc ba kanda oyaza nango donc ye méchant oyaza nango pona makambo mboka pata Kanambe go na kanisi ya koko bulu kutaye akolia yo akoma cannibal likolo mboka. Donc batu musu bazokanisa ke batu bazosala ba je mais batu bazosala ba je te parce que ma solo ndenge komi peuple congolais nyoso tout azali na méchant pour na mboka. Donc bongo total ba nyanga la kata neti ba mende bazo kokote la zoba neti ya Kanambe. Yo mende yo combien de fois ba beta o déjà ba beta na zo yo papa mobimba bo bazo bazo beto bana mike ozako se permettre kote la mutu lokola Kanambe. Mende yo kutu na choeli kombo no mende la si kafar donc yango na mutu na yo donc etonda ba kafar na ba morpion ozoe ba makambo zolo bate. Donc vraiment yo Kanambe alias Kabila yo sakana na église catholique. Église catholique ti oko kotisa ba policier no na kati ba bwakila ba kimogène ba beti ba sango yo ozo sakana église catholique ozo mona oneti ba binzambi no wana Kanambe yeba ke okomi na suka. Donc papa Rossi azalaki bien akufi na souci ya mwana na ye yo ozo kansa ozo bomaka biso boye mais yebaka ke Kanambe okomi na suka moi ya juin oyo tokotala o place okosuka. Omoni langage ya batutu échanger liboso bandolo ba Kabila dégage mais au vu ya ba mabenyo surtout au sali na mboka na biso pe ko bomba bato bomi donc eza sous Kabila dégage te eko penza ke Kabila il faut akufa. Donc batutu ba yebi ke so Kabila dégager eza perte. Kabila donc il faut akufa. Liwa ya papa na Rossi na liwa ya Rossi Mukendi ezali une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc Kabila oko bikate oko kufa. Donc vraiment besoin de neti na Bundeskuna na colonne commandé Scorpion ba kanda za nango donc so akute pe na Kanambe bo ko lia yena na mubeso pa bato muso ba kansa makamba mboka ezo sala neti mbato ba sala ba jeté. Donc vraiment wana ezali kaka lelo 5 minutes à lelo ezali kaka pona liwa ya papa ya Rossi Mukendi akufi Rossi na papa na ye bakufi pona Kanambe mais Kanambe yebaka ke oko s'en sortir boité ndeka to le baka na 5 minutes. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme vous en avez d'ailleurs l'habitude. C'est ainsi que s'achève ces 5 minutes. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Peuple congolais a pour vivre en Kabila a pour Koufa.
Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM.